Cynthia Bombo TV. Abonnez-vous sur Cynthia Bombo TV. Émission 100%. Salut chers internautes, bonjour, bonsoir. Naba ndikonyo surtout où vous a branché, ou toujours bolingaka kolanda chaîne Nabino Cynthia Bombo TV pour s'abonner toujours. Suivez-moi. Merci beaucoup à la patronne des courtes jambes chargées braquées, Cynthia Bombo. Je te salue la patronne, je te salue là où tu es. Et pourquoi pas aussi là je vois Evedianza et pourquoi pas aussi Hervé Lupanadio, Madoli Koti et Babonenio surtout oyo basepelaka na Cynthia Bombo yol fedia ma verte na Kadamov. Et merci beaucoup na Janvier Safari na kati États-Unis et vous dit kalasa babonenio so ya Cynthia Bombo pour s'abonner massivement chaîne Nabino oyo bolingaka mingi oyo eyelaka bino souvent ba news oyo esepesaka bino toujours na bandako na bino biso tozalaka wana toujours pona kopesa ba news tozalaka na toujours pona koloba makambo oyo ezalaka réel pe makambo oyo ezalaka toujours vérité biso tozalaka toujours wana kokende vraiment na source ya likambo bandeko naza si bino mobozomona na bilili na ba image ndenge nini ezoleka wana tozomona actrice comédienne biso o batu nyonso to bayebi partout dans le monde. Il s'agit de Cardozo Milesprit. Nayebi ke na bandako bosepela na musala na emingi na bandako bolingaka emingi nayebi ke bosepelaka na façon d'être na ye. Il y a d'autres personnes pe basepelaka na façon d'être na été mais as actrice comédienne na biso as star na biso ya RD Congo. Merci beaucoup na bandeko surtout au babali na année oyo 2023 balobi libala ezali likano ya nzambe libala ezalaka toujours likambo ya chance otolubaka eloba nango la patronne lobi lelo so vraiment na meli moi bouteille ya champagne nanga oyo c'est que vraiment ezaki ke lelo nde pona melango parce que ça chaque jour te oyo bat ba melango eza eloko oyo yaka pa heure yaka pe na baton omona okokende oza na na boîte oza na wapi mais okozwa na yo vraiment temps ya komela champagne te soki epesameli yo te nde tolobaka toujours libala eza likano ya nzambe. Mame Cynthia Bombo TV bosabone bandeko na nga bosabone bota ba commentaire bosabone webi ke biso toza wana news sur news. Félicitations à toi Cardozo Milesprit. Félicitations babi ezalaka toujours esengo tant tozomona bandeko na biso ya basi ya bandeko na biso ya ba star ya ba artiste comédien tant bazobalaka ezosalaka pe fierté ya mboka na biso ezosalaka pe fierté ya musala o bango basalaka babi mwasi nyonso abonga na mobali pe abonga na mwasi 1 + 1 est égal à 1 et jamais tomona o bapesa ke 1 + 1 est égal à 2 est égal à 2 wana ezaka souvent mingi na ba école ezaka souvent mingi na ba classe nde epesa biso résultat ya demain na kati ya bolingo ezalaka lango 1 + 1 est égal à 1 ezaka honneur mingi na bandeko na biso ya bastar na biso na kala to mandoko mona bango kande balabaka yo te bastar balinga mabala te ezala nde temps nde banda ko se permettre te ezaka nde ebanda kopesa mela te toloba nano banda kopesa mela te tant porte ya mabala efongwami tomoni batu nyonso bazobala bandeko na nga
bato nyonso bazobala mabala eke zonge mate kiti wi pourtant epesameli toyebi ate lelo oyo nde toza boye ebele ya bato babengaka bandeko na biso oyo basalaka théâtre babengaka bango bandumba ezala ya basi ezala ya mobali bazaka oyo bango baza bamoin sorie oyo bango baza boye okutu bacomédien nde baza wana balinganaka bango na bango moko bandeko na nga emoni makambo nyonso bato balobaka na ezalaka faux et archi-faux. Faux et archi-faux. Majorité bomona mabala oyo ezosalama rare omoni ke comédien na comédienne babalani. So omoni na ba réseaux sociaux to na ba Facebook na ba TikTok na ba Instagram eleki balakisi ke okingani boye nde dernièrement ato uta komona ba ndeki nde ba publiaki Cardozo na Omar o Cardozo na Omar babalani non babalanaki te ezaki filme nde esengaki bongo babi ntango tozomona ke tozalaki na badimension na baniveau ya bacinema na biso dimension ezalaki non na se na ndenge ezalaki na basysteme ya possibilité ya mbongo omona ntango akala production ntango ezalaki tobanda kosala production kwa baactrice Nigeria te parce que na production na biso awa so esengi ke babike lelo ke nde tomonaki Cardozo babalani na Omar balati ndenge moko kwa balibala coutumier c'est ça il faut obimisa ba moyen oyebi ke non ça filme na nga mo boye filme wana esenga nga boye na scénario na nga nakomaki boye esenga nini funa tia possibilité na nga msusu fo bato balata funa tongisela bango bilamba bazala ndenge moko emona ma libala ya solo ndenge procédure ndenge ekendeli lelo oyo mambo ekomi osalema bongo ekomi mako osalema bongo po ani parce que tokomi kolanda logique ya makambo yango ndenge ekende tokomi kolanda logique ya makambo yango ndenge ekende bandeko na nga biso tozalaka toujours wana mpona kopanza sango mpona kolobela tozala mpona kotia badivision te mpona kotia division te lelo tokomi komona fierté ya cinéma na biso congolaise mais non tokomi te mais tozokoma déjà parce que babiloko ebanda kozanga biso na kala lelo tokomi koatrape yango tokomi kozwa yango tokomi osalela yango eza kitoko mingi eza pe bien makasi totamona ba Nigeria totalement botobi film o kitoko ake na wana ba procédure moma ya bien po nini batiaki possibilité na bango lelo pe tokomi kovivre bongo na basinema na biso congolaise awa osala filme na otie possibilité moko boye mbongo mo boye filme peke kitoko makasi libala eza eloko ya esengo libala eza eloko ya ngolu ya combien de personnes baluka moyen bazwa ta forme ya libala yango bazwa yango te ndeko na nga bastar mpe babalaka leo tomoni bandeko na biso ebele badakosa tomoni bandeko na biso badakosa babali tomoni lelo bandeko na biso tomoni ndeko na biso Cardozo yo na voile libala mame tomoni bandeko na biso bakokete sasa nde mariage na bango nde elekaki tomoni libala ya Bijou la reine ndenge sepasaki tomonaki libala ya ndeko na biso nzambe na bilo mpe na mele kiki misala makambo ebele ya ifoko
ndenge se pasaki tolingaka nde boye toza posa ba polémique isute totika na ba polémique bandeko nanga totika ba polémique tokoma kolobela nde boye biso o ba analyseur to mesa ko sala ba analyse ya koloba likambo na ba ye pona ba star na biso pona ba vedette biso ba oyo ebana la patron nanga bi nga sinta mama malamu ngai nde na bina lobela na ngai Ibrator le patron nanga bi alobela ne Ibrator poza star mboka na biso eza fierté ya RDC tango oyoka ba mingongo ya Ibrator nga oyemba o senti ke muto oyemba o senti bangongo ba vieux lutumba ba vieux pepe kale otali sumpandi boye oyoki sumungongo kese emenea ba mingi te na Congo ba mingi te yango la patron nanga azalaka toujours fier na Ibrator piano ya limbusi séant de la rumba congolaise et balo ya loyembo eza pe ndenge oyo biso pe tokozalaka fier na ba star na biso mais lelo tokoma mona okuna ekoma makambo ba parti pris okuna kinga na finga la rapona mutu boy okuna finga rapona mutu boy tosala musala ekozala kitoko makasi libala eloko ya sentiment libala eloko ya bien libala eloko ya lokumu ekoma kosala biso bien to tomona ba star na biso lelo oyo bazobala po bakala babenga bango bandumba aza bandumba bacomédien bandumba bacomédien baza boye mais siko tozaka na esengo to bacomédien siko bazala bandumba to bakomi siko bafemme mariée bako bahomme marié eyinti bokota bota ba commentaire babone nanga bokota ebele eza ya koyinda lelo epanza makita lelo tokoyeba Cardozo abalani na nani Cardozo mille esprits le cœur de qui babone na biso bo commenter bota ba commentaire na bino eza kitoko mingi voilà so talima ko bongo pe simbiye mwana mama voilà babi mwasi nyonso abongi na libala mwasi nyonso to abongi na libala bandeko na ngai enoki olobaki ngai nde naza boye lokwa ngai na osa musala oyo kwa ngai naza star na obala to kosi omikosi se kotula seke ta elekela nafingi mutu moko te ake mutu moko atula o amoni ke balobi ke bafingi ye azwi parana otula wana alati yango na nzoto abi ke balobi na ye seke ye nde mutu atula se kotula esengo ezalaka na mwasi tango azolata robe ya pembe papa mama olata robe ya pembe na kata cercueil me olata robe ya pembe na bafete tango sokoto soningano sobina félicitations Cardozo félicitations mille esprits babi libala eza eloko ya esengo libala eza eloko oyo basala nango bajete eza eloko moko ya kimia na motema eza eloko moko ya esengo onga nani oyo onga nani nga kutu nalingana nga kutu makama mibali te eyaya se koza lele lobe mame komo changer na bato pa komo bonga ba mitema boka mite yesa komo ya welisa mabala Cardozo ye wana bala nek ami te na balance le bino image ya mbali na ye omona image na ye kala mingi te
kala mingi te bomona image omona mobali na ye abiye mo mwasi kitoko mwasi pembe mobali na ye mobali moko ya mwindu mobali moko ya kano ya bien ya kitoko eza ya koyinda ba internet na nga eza ya koyinda bandeko na nga eza somo awa somo bino mo bozomona ka mingi te nazo balancele bino na osenga na régie bo balancele nga nanu mobali ya Cardozo mille esprit toyeba abalani na nani oyo aza motema ya Cardozo nani oyo aza mobali oyo nzambe alalisaka abimisaka Cardozo mopanzi na ye eza nani Hey, oh libala, eutaki na nzambe. Hey, oh libala yawe, esengo na likolo. Oh libala, eutaki na nzambe. Oh libala yawe, esengo na likolo. Oh libala eutaki na nzambe oh libala ya boye esengo na likolo nanelanga nedeni nzambe ya keliada aikokela eva lelo mokolo nesengo pona libala oyo ango batusi mobeko basepelisi yawe oh libala eutaki na nzambe oh libala ya boye esengo na likolo libala oh libala eutaki na nzambe oh libala ya basatu ekabwanaka te esengo eza na moto abali mwe fo toyembaka vraiment Régie, balancele nga image. Balancele nga image. Batu nyonso basepela na Cardozo mille esprit. Bato nyonso tu bolingaka star na bino o asepesa bino na bandako. Bo balancele nga image bo mona mobali na ye. Mobali mignon. Indie bongo soko so ezaki yo muto lobaki yo nde mama yongo mite bebe takatunyu tadadada 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 ta 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 tadadada Régie, balancez-le nga image s'il vous plaît. Balancez-le nga image. Là, je vois Cardozo, mille esprit. Batunyo so baye bien na bandaku. Naza subo sepela na ye mingi bolinga kepe mingi. Ba film na ye souvent été akabiso mingi na bandaku. Bosepela na ye pe mingi. Lelo oyo babili bala eza eloko ya isengo tokoyeba eske Cardozo voile oyo alati eza ya vrai mariage to eza ya faux mariage soki eza robe oyo eza ya vrai mariage awa na Cynthia Bombo TV bozo découvrir yango bozo découvrir balancele nga image ndenge nini libala se pasaki
balansenga image babone na nga nyonso oyo baningaka mille esprit bamona Cardozo na mobali na ye ndenge bazokota balanselenga image nde tokodécouvrir soki eza vraiment vrai mariage to ezali séance ya photo to ezali film po touti koloba ani tokoma kosala réalité ya bafilme. Hey, mitema ebeta bino te toza toujours mitema okita place tokodécouvrir ke mille esprit abalani na nani eza filme to